Comment là il longue là? Voilà, bloqué voilà. Dieu est bien. Tout le monde est longio. Omoni langage wana ezomema oti na musika yanga na otala na senge otala na senge père naïbe eloko mu nous allons na société ya Rwakading Bokassa, précisément na kati marché central. Siko tomoni botie bandeko mibale o maboko ezali kabulini. Bandeko mibale baza une écurie de 5 personnes. Bo baza ko sala rage na grand marché ao. Oyo alati noir a outil prison. Abimi asali 5 jours. Mais lelo baibi elo kwalitoi ya aibi nini? Elo kwalitoi en or ya Versace. Bazali une écurie de 5 personnes. 3 bakimi, mi balende to suivre. Na elo kwalitoi. Alors tozo lukato ya su misa tuwana poto ko pesa bango 5. Lenati azawana sur place. Siko pona bandeko oyo bazotia desordre na ana kati ya Zandi. Etake mokonzi okelo bana bango nini? Eko sila te moko sisango te. Biso tokotinda bango acquis des droits. Bisika bautaki bazongi bisika biso tozongisa bango po bamona ke biso musa tokolemba te tango bazosala libanda bazo continuer koyiba biso pe to continuer ka komatraquer bango jusqu'à ce que to faire fatiguer bango musala c'est bien papa bakainga fona kamwati na ebelo côté nini te na uti na pongi na la muki na kuti baninga ba mela agene ngape na vani protéine ba mela agene na monka tout soldat bakoti moko antenne civil misa ante antenne ba yo luka soki ekeche na ebe keche te na monka ka bu simba ba kanga ba ungu bu bakangi na ngai bakangi na masu tokoma o ipaye ke ba ibelo ka lito moko yango ezana o balakisi yo c'est que ça innocent na za innocent na ebelo côté siko yo musani osala na kati ya Zando soit musani na moi ya commune ya Kishasa Zando za bisuti Zando za moi ya commune ya Kishasa tout moi na barumbuli ngwala commune ya Kishasa Zando za biso ko tabwe na eka mama tole po mama na nga bateka ka na roya ka mama tole po afena nga bateka ka na moi ya commune ya Kishasa c'est que ba koseli yo za innocent na ibelo côté na innocent siko ba bike utaki prison eza ya solo utaka prison wana ya kala na potana papa camarade na ngai mutakangisa papa camarade na ngai nini bakangeli yo ngai kamuna ebita tunane plenya so biso to ibelo na so ibelo na e partout batinda biso to kende c'est que ça innocent na makambo ye wana lo ba so be plenya lo ba siko ba konzi basali kamba pamba bakangi yo ba ba tanga koma batu misusu ya kete so na limesi nga komona nga kete te bolu kete plenya a témoigner plenya na témoigner partout to kende so to ibie to kende kasi esili maloba nga lo ba ya mwana so be plenya a témoigner so Lembi, tobaye bango. Donc tu comprends que bayiba kana nenga mukete bafusaka basi babiloko matoyi basala banini donc ana ba chaînette bayiba encore donc lembi boluka solution biso basi bakomi susu bakabilanga na bango tokosomaka ange na biso te si tosombi bakati mpona twana nzambe esalaka te twana nzambe na croisement ya wakadi ndo bokasa wakadi nawa na biwa wado bakangi mikili tolemba fort tokoka te wafo solution ezwa mama biso toteka tokope mpaka na miyibi do sesope bakende non solution asuezaka bakende olembi bango na kati ya marché central leta azwa mesure na bango so bakangi bango batinda bango bisiko ekoki bomonaka 1 mois 2 semaines moyibi azongi lisusu yo tozo comprendre te bato bazokutana na Zando kosomba biloko rentrée scolaire
bato baza lese te alors lokwa bazwi bango bazwa mesure batinda bango bisika ekoki bakende libela. Papa, eloko nga nazokamwa on a marre de ces enfants. Moyibi est commis excès. Tokoma kobanga tokomi lokola na tango ya deuxième république okoma kotoba no tambola biloko zobanga bakomi koyiba na kisi baza wana so ya simbi oka na litoi boye kanenga timbi boye so longola boye biloko mato elimwe bakoma koyiba na kisi. Alors trop c'est trop papa na ngai tozwa bazula bango ba mesure parce que mesana na mibeko or nul non au-dessus de la loi tozwa solution ozela biso solution mukonzi ya mboka. La police est ça la moussala nango parce que la police c'est pour garantir et sécuriser les populations. Tokomi kolemba ba maman ba koma mal à l'aise nanga yoyo ba yibinga kana minute na za na holo ba uto yibanga na uti zano na uto lukela mwana nanga moi quelque chose pour la rentrée scolaire. Moi nanga déjà il faut attendre nyonso ba yibi ba kombola bango nyonso ba bato koyokela mawate ba kema na makala pe ba sibir parce que nul n'est au-dessus de la loi. Obangi kaba sac moi to chatambo na sac izaki ba ukata sac ukomosi matimbo na maboko eleki ba kende problème là que non wana to komona que non l'état so atiki bango yepe azana kati ya musala na bango wana. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozana kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozoba information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info6, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info6, Botala Info6, Botala Info6. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.